toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours en avant. Tozane sengo ya koyeba ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube na bino DMTV boyebi kaka DMTV ememela kabino actualité mais esalaka pe ba analyse sur ba sujet d'actualité to ba faits sociaux to pe ba réalité les toza ko vivre ngo awa na République démocratique du Congo. RDC moka ezanga makambute boyebika kakotoyo tolobara mai eninganaka jamais yango moko lobaba boaki libanga na kati jamais de fumée sans feu c'est que les kambezali na République démocratique du Congo surtout na domaine ya ndule marambo ezanga kate to vanda ka toujours peto vivra toujours sur fond des polémiques hein oyo etika kabiso telanda kabiso koma penza lokola moi maladie moko boke même ata soki journaliste ayambi artiste musicien fokaka aluka moi nzela moi lidusu moi polémique ekoka kobima tolingi to échanger na bino sur moi lisolo moko to saka moi analyse muke sur ba propos hein oyo torlanda awa ibongo na sima to clôturer na biso vite fait moi lisolo na biso mais boyebi avant to kota na muzindo ya o tozo proposer bino to joie de voir ya ko rappeler na biso surtout par rapport à l'Italie, maladie de virus, to respecter les mesures barrières ndenge bakonzi bazo nabiso et aussi parce que prévention est le seul moyen efficace autoza nango poto ko lutter contre maladie oyo ya coronavirus. Alors tolinto solo la Redi Amisi bailo canto boyebi kaka monsieur le chanteur Redi Amisi, monsieur l'auteur compositeur Redi Amisi oyo ayembaka bien oyo auti école moko munene viva la musique oyo asala ba chanson anthologique hein et belé donc ba chanson oyo et kotika la vraiment simanaye d'ailleurs ba chanson oyo même lelo ata soki Redi Amisi azali soit l'enfant planté à masolo mais ba ndembo na ezozongisa toujours y est tellement à relater biso ba fait soso na kati ya ba ndembo na ba réalité ndenge to vivango awa pe bato belé bazala touché parce que mingi ba ndembo ne zakape ba conseil hein oyo apesa alors tolingi to analyser moi muke ba propos na ye oyo ye alobi on a proposé bino boyo kai bongo na sima tozonga pour que tokoka ko analyser maloba ya Redi Amisi notamment s'exprimer sur bateau basala ye hein na carrière musicale na ye en tout cas tangi deux personnes je crois que beaucoup déjà ko deviner s'il s'agit de qui mais na osela bino moko boyo kai et puis Redi Amisi a tangeli biso combo il y a quelques musiciens ya génération actuelle au ba sala makambu hein na minute oyo ye ayokaka et a tangeli biso pe ba oyo ye azomona ke bazalaka na moi lignée na eto bazalaka na lignée na e donc yango na ngina proposer bino bolande bon na sima tozonga to sa moi analyse muke et puis to clôturer na biso lisolango. Je rappelle que bozolanda DMTV soko zanda na abonné te ndeko nanga ozo la nini cliquez au comme abonné na chaîne DMTV ko bosana te petite cloche de notification ko apparaître juste à côté dès que kaka yo s'abonner petite cloche wane ko apparaître et cliquer pe wane ko permettre ko rataka na oli sous-souté ko banda ko alerter au soki to boke loko na YouTube aba suivant Redi Amisi nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Colon pesa banzembo zo ngelo l'esprit ya ba jeune ouais banzembo mikolo yo ba jeune belé na yoka banzembo fere na yoka banzembo fali banzembo wana ya o sala ki wana ya ba nini Kashugi diamant parabrise à voiture na yoka ngo banzembo lokwa ba banzembo belé ba jeune yoka banzembo même banzembo ya oyo fera ibagara na kesho na bango na wengine ni vita imana na yoka ngo ke kala na kala sigogite yoki babina filete ba vibratoire ki bango te yoka ya bina filete na zoka bango siko bango ba vibratoire nouvelle génération nouvelle vague ba benga ngo ambuye bino tiens azo duka pe espace na comme na musique ya di soko ye faut na carte matricule numéro na matricule Robino si bozwa yango bolemba la bino te ngaka numéro na ngai to ye canto Claude Suko ye oye minze mamo balba on a mis tendance à bailo
Bon, numéro matricule les années. Moutimusu, maintenant, on va tourner. Numéro matricule les années. Je vais me souper dans la commune, mais pas la bête à sauter. Numéro matricule les années. Alors, numéro matricule, bah, tu veux le monde avoir le numéro matricule les identités. Bah, c'est les ferrages. Ah, il y a le roi, il y a le roi JB. Ah, Kazé Balogora Dali. Bah, tu me souviens le bateau Kazé Balogora. Est-ce que vous avez un bateau au monde avec Baroye Balogora? Bah, c'est belé. Oh, you, Zoé, la moutou. Non, on a autant maté, bah, c'est belé, oui. C'est un yébi. Oh, belé. On a yébi. Non, oui, tant qu'il fallait banaï, banzé, mounaï, il y a solo et moko. Bah, nous, c'est pas dans le bali. Tout le monde soit sincère. Fali, ma mélodie n'est pas musique à tenir. Donc, ils ont fierté. École. Talara et Fali, chanter dans mon monde entier, mon babayebi, bah, j'aime le chanter dans mon monde, c'est quelque chose de ça fait plaisir, ça nous rend très heureux. Petit le voir, petit moi, on a wingé, on a poto nani. 16 Mabialou. Ah, il y a bien la bête en Odada. Na vive la musique au beaucoup la salaki. Tu as une Bendo, tu as une Al Pacino. Ah, on va t'en Sabaïlo. Félix Loisé, quoi. Comment on a fait tant de temps de citer mon grand beaucoup là. Aïe, moi, le bon à télé. Ah, bah, le bon à Kamoué. Dans la chanté, dans un moment, Petre Abino, le roi Baïlo. Tout ça, numéro matricule. N'a pas ça. Le Kourout. Bon, on a Kofi. Tout le monde a fait ça. Mais il y a beaucoup de RTG. CMB. En tout cas, il faut la limite. Il y a un non. Maman a dit que tu vas au Tchétché qui n'a côté non. Il faut que tu m'en abraces. Bon, ils ont confié le milieu. Pour moi, ils n'ont pas profité. Tout ça, la Ménier. Musique. Tu m'as bah, sont bonnes. Bah, tu me vois, bah, joli. Moke, joli, moteme, koton, nanga, meke, na bolingo, ya yambe. Sikele, amuzoto, ya moto, ekoye, banakate, yokabonga, man, lelo, na yebisayo, uyemba, nanzembo, molimo, na bongo, na motema, na mémoire, yamba, sonika, comme na yo. Et comme le sambo, yanga ya butu, Anjoli, mwana ya mama wali, la tanga lokola kimbundi, moni, donc vous avez un kuna. Musique, après le coup, il y a beaucoup d'abisso, qui a petit choix, il y a un yo, il y a un ascopon et ça la vie pour notre. Voilà, Boti Kolandawana, Bailo Kanto, Redi Amisio, ça va répondre à la question Karandenge et Zalakande, Batounie, par rapport à la musicien génération, Yosoki Ayokaka, Amingi Nani, Toki Atangi Ferré, Atangi Fali, bien évidemment, quoi, Tanga Batunio, surtout, Atangi Pe, Bina Filé, parce que Nangongo, Soro Lobi, Kozo, Kabina Filé, te seke, Ozamwa Lokota, parce que Yepe, Azusta, la moi, Makambunae, Banzembo Nae, Ezo Yokana, en tout cas, félicitations Nae, Bina Filé, je rappelle qu'à Moana, il y a Fabregas Maestro, donc Coco, il y a Awerason Dengue Zalakaka. D'ailleurs, dans l'album, il y a Awerason Binafila interprété qui pense Nzembo Moko na Awerason. Donc c'est un jeune qui monte au Sengeli, qui encouragé visiblement Zapé Garçon Moko Azali poli pas mal. Donc Redi Amissi, pas orgueilleux, on le connaît libre, n'a pas pensé naïe, libre, n'a pas opinion naïe, hein, tu veux que yé, à ça rappelle la langue naïe, na poche naïe, il dit ce qu'il pense. Et sera le bic à yo kaka, neti ba faire wana na banzembo donc à remonter même ti tant faire azano na maison mère, nzembo la fille taïmana, à yo kaka ba fali, et c'est que ça vraiment vrai, et tolandi pe le sous koloba que yé, à joie matricule na ndoule, histoire de dire hein, que na musique oyo, yé a dépassé stade wana ya ndoule kaka ya succès moko temporel ko sila na tamoko boye yé ezali ke ndoule tango asali yango azui matricule, c'est-à-dire katikali définitivement na musala wana nde to monaka ba agent l'état donc sozana na matricule tetam sozano ka NU hein, peut-être salaire ou to zokate mais moto azala matricule nda azana assurance ya musala na et donc ça moi yangonde Redi alingi a expliquer biso et puis tolandi na ko reconnaître hein, que batu ba pesa matricule na musique ango
et ça Papa Wemba na Koffi Olomide. Koffi Olomide, pourquoi? Parce que musique à Bandaka déjà qu'on travaillait na Koffi Olomide, qui moi chamo qu'on a joué interprété. Donc il a appris beaucoup derrière Koffi Olomide parce que Koffi Olomide a une écriture et on a encore monté que Redi Amisi pardon yep azala na écriture pe Papa Wemba ya ko découvrir et pas il y a Koffi Olomide et histoire telle que relatée par Redi Amisi ça exactement ndenge Koffi Olomide a relaté yango pe na ba émission soki occasion peu s'améliorer à s'exprimer sur les Cambouana sur batuni question par exemple Redi Amisi à contredire Venaeta lobby ou ça a vérité. Donc deux personnalités on a bangonde basimbi carrière ya Redi Amisi parce que sans doute soki Koffi Olomide tende Papa Wemba découvert Redi Amisi pas il y a profité pour que les lois comme a Redi oyo azali to landia les sous koloba na ndenge kaka ya sala a joie matricule na ndule oyo ezali pe les sous komona na soki ba musicien ezali belo baza kolanda tendance na yo bazo so comme modèle bazo meka koyemba neti yo to même l'écriture na bango to na ba mélodie bazo meka ko sala ba paneti yo nde parmi bango ye a tangi Fally mais Fally dans ses débuts hein parce que lelo Fally a comme une dimension mususu peut-être que ba composition ya Fally à lelo eza peut-être ndenge moko te na ba composition ya premier album na par exemple na banzembo lokola ba Liputa ozomona donc na sens wana ne Redi Amisi alobi ba Serge Mabiala ça c'est évident ce toyo qui même na moi muke na yembeli ya Serge Mabiala ozo sentir que moi à Kibailo na kati peu on dirait un peu un mélange de King Kester et Bailo et puis si ba couleur moko boye parce que Serge Mabiala yepe tanga koti a yepe comme ma touche na moko boye na ba deuxième voix ça na ba chanteur ya ba deuxième voix mususu ba lourd moko mystique lokola ba Modogo ba Barambwa ou ya quartier latin donc memi pe moi touche na moko et sali pe mususu moi un plus na andule yango. Donc voilà ce que Redi Amisi a lobby et ce n'est pas tout à fait faux hein. Je crois que sur le plan même il y a écriture et comme les bantembo esprit nandenge comme bantembo je crois que je pense que ils ont là musiciens belé au bazali pe kolanda quand même moi école wana il y a Redi Amisi et zali vraiment à l'okutate. Ce que j'ai apprécié auto apprécié en tout cas zali marque na ya reconnaissance il y a koyeba que tenga sobi lelo na Redi Amisi c'est parce que Papa Wemba découvert kinga pas il y a Koffi Olomide parce que que Koffi Olomide yeba to belé ba krechakaye ba mona ka mutu moko mabe aloba kaka boye mais pour une fois que quelqu'un a zo reconnaître hein, que zala qui grâce na yebo singeli peut insister là-dessus parce que bato belé bakansaka ki o ya yenyo stoza mabe donc c'est Koffi Olomide qui a amené Redi Amisi et pas il y a Papa Wemba pour que ba mélomane lelo bakoka koyeba Redi Amisi azan le répertoire moko riche a memela biso banzembo et belé vraiment ya malamu. C'est toujours plaisant koyoka bon quelqu'un bien évidemment qui n'a pas aussi sa langue dans sa poche hein, oyo alobaganaye donc Redi alobaganaye penza. Voilà donc moi les solo tonga tu échanger na bino muke par rapport na ba propos au Redi Amisi a aussi contenir ce beau c'est peli boutique la biso like hein, mais beau partager na biso pe ba point de vue na bino à partir il y a des commentaires hein. Peut-être que vous avez un point de vue contraire, il n'y a pas de problème, exprimez-vous à travers commentaires mais surtout vous s'abonner à la chaîne Nabino DMTV vous s'abonner vous cliquer na petite cloche de notification pour apparaître juste temps vous s'abonner ou vous permettre que vous rattrapez sous te soki to boaki moi élément moko to tiango awa bandeko tomi batela corona et kenda kakate zana no bien que na RDC to monique équipe médicale penesa musa moko ya munene koto on dirait to comme moi ko maîtriser ngo ça bien mais tu ko baisser garde tu continuer à respecter les mesures barrières parce que prévention et l'équipe nango ba soin au ba pesaka batouana prévention des masolo yango nde osala ke mboka na biso to préserver yango penza sur le plan ya asate wana. Merci na bino bo pesi biso moi temps ya ko landa bino hein temps ya koyoka biso temps ya ko landa biso pardon bo pesi biso quelques minutes na bino est si précieux. Te remercier bino beaucoup et te espérer qu'on retrouve bino très prochainement avec un autre sujet ce qui nzambe akolinga ce qui a bateli pe biso. Merci DMTV vous dit au revoir.